et osuka na 20e épisode au moins qui yé makanisi na biso eza yété film kitoko film oyo ezopesa eza na drame eza na ba émotion eza na pe na ma joie. C'est ça qu'on a rappelé na ba numéro de téléphone. Ceux qui ba fanatique ba déclarer combien de fois ba maman ya poto, combien de fois ba combattant ba silika. Pour la même likama ba bêtise, oh bêtise et quotidien na théâtre. Ma finga boy na kata théâtre boy batu bazo fingana. Mais on a vérifié. Film wa yambwa ke les ajuwa. Mais soki batali bino bato bozo lela lela bino na lobi bato o bozo lela lela na bino na belle vie nani oyo a désorientaka public nani oyo azo mema bato na nzela libunga oyo amoni ngalo bino oyo za mabe po na mers oyo eza mabe po na Congo na biso nous sommes des Bantou ake kofundanga mais peut-être na roki koloba ka inanga poza muto x y mais azo protéger éducation ya bana na éducation ya bandeko na biso pe mususu bazolanda. Mais pourquoi bino bolinga ochango lokola bakenda kofunda bino po batiki sabino musala bo sala non batu nyonso ba olela te batu nyonso ba olela te batu tout ba olela te temeke bino bo se baza na ba théâtre ya mafinga bo se baza na ba théâtre ya kobwakela batu ba mbwakela o bino lelo bokomi kolobake mutu nda bwakela bino mbwakela. Bazongi si biso nde na musala to sala to créer ba contenu to sala makambo ya bien et lelo même sauter na TikTok ba bakomi ko créer même bêtise asa ne pena bêtise moko boya lobi ne pena bêtise asa li pena bêtise eleki na ngope c'est pas normal siko même na biso bata théâtre bato média oyo ba jalelo ba journaliste to koti pe na buzo ba wana. Moni mutu soko mesana ki na moyibi mutu soko mesana ki na lokuta siko bakomi kotala na bazozela nanya kobanda to sala promotion ya bandeko na biso ngai nde naza awa banda makambo e bandaki ndeko msuba osala après c'est ça c'est comme si bazo accuser Batou et puis c'est comme si bazo acquisé ses sacs bino bokenda ki kuna bandeko babengisa ki bandeko nyonso bapesa ki ba invitation mais comment et comme na makambo ngai kutu bafundinga ngai kutu bakenda ko tikela nga ba plainte ngai kutu boy et bon on a part na biso pe mboka yana mibeko. Comment mboka mobiba on dirait mboka moko boye drapeau na biso ezalaka sous-vêtement. Congolais a na facilité ya koloba bêtise ata na bureau, Congolais a na facilité ya koloba bêtise ata na réabis, Congolais a na facilité ya koloba bêtise na internet, na TikTok, na page, na YouTube. Pourquoi? Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Merci beaucoup, Nabandeko, tout Bozolanda Biso à travers le monde. Merci beaucoup, Naba famille Bota Nyonso Bolanda Biso, na monde entier, partout, Naba ville, Naba commune, Naba province. Merci beaucoup pour la fidélité, Nabino, na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup pour continuer toujours, qu'on s'abonner, qu'on aimer, qu'on partager. Et ça, la biso plaisir. Merci beaucoup, na tous les fanatiques, tout bandeko nyonso ya famille Bota et puis na ba mourez ya cinéma congolaise. Alors merci beaucoup Nabino, merci beaucoup na Yeme Nzambe o ya kutanisi biso Nabino
oyo apesi biso le souffle de vie tika te topesa ye matondo donc tika topesa ye matondo ba condoléances na ba famille nyonso bazolela babungisi bato na bango mokolo na lelo bandenge pe biso na théâtre to bungisi oyo biso moko bébé réal to kolobela ngo pe na émission oyo actrice comédienne au sein des groupes Océan il y a président V12 donc bébé réal vraiment atika kibiso voilà bato bozo fêter anniversaire lelo en tout cas mbota maela monabino Kati Aoui actrice comédienne na groupe il y a cinématographique Muyombe gauche Kati na biso lelo za mukolo na yo que du bonheur et ça vraiment nzamba baxela o ebele mbota maela munayo. Merci beaucoup na l'initiateur le visionnaire Papa Tigre o yazali actuellement na ville ya Texas na kati ya États-Unis. Merci beaucoup na libota na mobimba nzamba continue kopakola bino mafuta et bureau HB ezali bongo disponible pour na bino et manager de l'X oyo acheli bino bureau HB ezali bongo pour na couvrir be événement na bino esengi média esengi audiovisuel tozawana mariage religieux coutumier civil tozawana na ba collation tozawana na fête d'anniversaire tozawana na ba conférence bon contacter toujours biso maison to bureau HB toko yambabino na esengo nyonso. Merci beaucoup na Darling Love la kanona CPI na bango notre coordonnatrice. Merci beaucoup na yo et merci beaucoup na Dode Mavumisha Joao Pedro. Merci beaucoup Montona Nzambe Clarisse Plasma na Pointe. Merci beaucoup maman maman de Madongoma motema ya fio tingomba motema ya nanga fio tingoma bambote no ebele. Voilà famille Bota kaka ndenge zalaka to solola ma solo ya ba evre oyo madame Belleville azo sala lelo oyo ezomona na miso batu et to solola ngo vraiment et puis to solola moi muke na likam oyo outrage na diffamation o bazo diffamer madame Belleville par rapport à makam oyo et vraiment biso likanisa c'est ça qui eza bien to mona ki même na ba président Elombe ndenge basala ki ba déclaration na bango eza bien mais tozo comprendre bato oyo bazana bateau bazana ba comment on appelle bateau bazana ba mal intentionné je crois bien bazo continuer toujours comme ça la buzoba voilà et puis to solo la liwaya ndeko na biso ser na biso bébé réal actrice comédienne ya groupe V12 voilà merci beaucoup na la maman chérie à moi si base famille Bota ya Londres merci beaucoup Nabino merci beaucoup na Bibish Kande ya mama ni mama BBC merci beaucoup na ndeko na biso ser na biso mama Aline na Toronto na Canada Aline soba motema ya matina bambote no bele pitante na ngai nana nampoyi pesela nga beau-frère na biso bambote bele pesela biso ye bambote bele na libota mobimba na nampoyi depuis base à famille libota ya Afrique d'ici ba fille à madame Belleville ba fille à famille libota na Cape Town en tout cas na pesi no bambote belé Deborah leki na nga ya Kasavubu na pesi bambote belé voilà film na biso boyebi bien que famille libota tant to bara shalom boyebi shalom elingolo banini et la paix du Seigneur kimia donc ils à la carte na biso donc maman madame Belleville et leur mesanisa biso na ba 20 épisodes ezali parmi moko ya ba makambo oyo azolinga atika apprendre azolinga alongola ye toujours azalaka na ye songa nzila ye toujours azalaka na ye moto alakisaka nzela bazaka toujours sima na ye alors madame Belleville asaleli biso film lisusu oyo tozomona mais ekendeli nango ezokende film onde nazomona ngo c'est comme si erosuka na 20e épisode au moins que ye makanisi na biso eza yete film kitoko film oyo ezopesa eza na drame eza na ba émotion eza na pe na ma joie pe na kati eza pe na comédie na kati donc tout c'est naturel vraiment participation ya acteur moko na moko bozomo nango to actrice moko na moko bozomo nango en tout cas ngai lobi na tela ki film bravo à madame Belleville bravo vraiment maman continue toujours kokoma tala lelo yo bakomi koloba
ndeko moko asali analyse par rapport ya makambo oyo ça na Congo, par rapport ya cinéma Congo, ake koloba peut-être boza kaka yo moko te, boza pe na ndeko no aza na Nigeria oyo babenge na kombo ya Rit donc Rit oyo aza na ba film nigérien o lelo pe abimisi bana afuli bana à mettre label moko boye en place a fuli bana azo continuer ko fula bana et puis bana wana ba komi ko bengisa bango na ba film et bana wana pe basali ba chaîne donc mutu azwi likanisi oyo asali donc comparaison te mais atali kaka ke ndenge actrice oyo nigérienne azo kende ndenge pe actrice oyo productrice scénariste Belvi Kandi azo kende donc yango moni mboka na mboka ezalaka na batu nango oyo barenyaka omona na Nigeria tolobi na minute oyo balobi madame Belvi na bango ya Nigeria eza Rit biso pe madame Belvi na biso eza Belinda Kandi Poutine de l'écriture donc eza ba biloko moko boye oyo e kitisa biso maboko te bandeko ba continuer kosala basala toujours pona cinéma ya Congo. Voilà famille Bota boyebi papa ko tuna bino ninga zaka film na biso kotaki 13e épisode moko na lobby il y a de cela 20 heures du temps famille Bota 62K famille Bota en tout cas bravo mais to baisser ba brate to continuer toujours ko consommer film na biso 13e épisode 62K 12e épisode 79 11e épisode 83 10e épisode 86 9e épisode 86 8e épisode 88, 7e épisode 87, 6e épisode 90, 92 plutôt, 5e épisode 96, 4e épisode 102K, 3e épisode 108K, 2e épisode 122K, et puis premier épisode 176K. Famille Bota et vraiment par rapport à film les cas qui tola qui s'appelle les que madame Belvi azo travailler toujours azo baisser ba braté azo travailler merci beaucoup et famille Bota totika vraiment na kotala film na biso na ko kende ko s'abonner na chaîne na ko kende ko partager et on sala bien maman pe apesa ki message donc maman pesi donc les message pena plus te azaki na live lelo moko na lelo na ba moywana et je crois bien ça moi bangonga ya ba 9h 8h parce que ngana yiko kukuta déjà live nesili et maman azo solo na ba fanatique na yepe na via ba commentaire et azo yemba nenze banzembo nzambe azo kumisa na enkolo na ono azo asalelie et je crois bien information yango wana madame Belvi elle se porte très bien à merveille azo continuer toujours comme ça ba filmer na ye voilà toye na likambu oyo etali c'est ça que ezali entité oyo il faut landela kabatu nyonso ya média que ça soit mutu tout o azali na visibilité o azali artiste ya média il faut to journaliste to nani ngolo pakala même des tiktokers même des créateurs de contenu tout baza tozawana pona c'est ça. Alors, les longs na yeko ebisa batu boué. Pourquoi omoni na Congo to longolaka mutema mabe? Soki to longoli na biso ka mutema mabe, donc disons na théâtre te na Congo. Soki to longoli ka mutema mabe, makamnyo se ko marcher na bien. Moi je trouve que tout ça le problème moko boye ya mutema mabe na ba jalousie moko mal placée. Parce que pourquoi tant likamunyo solingake salama ya bien pona biso ba artiste pona biso ba comédien ba musicien pourquoi to lukaka to baby sango c'est que moi j'ai remarqué et lelo ba kombo ya batu bazo finga ma gratuitement na lobite ke nga lelo pe na koya ko loba ke ngande naza saint te mais peut-être ngai pe muteme suka ki na déborda ki mais lelo balingi ba mettre en place discipline moko boye to tambola muta cinéma zali mutu oyo ya lokumu ezali musala moko noble bandeko batangela ngo bakelasi et to mona ke intervention Pape Lombe wana et même Pape Lombe aza victime
Yamba moko bafinga bango na réseaux sociaux. Et voir même na bana na ye parce que papa moko te akolinga ke bafingele bana na ye. Et bana na ye lelo bafinga maka. Alors papa Lombe aza victime pe ya makambo wana. Alors tant to moni ba paka basangani bongo toye bakoluka kimia. Toye bakoluka kimia parce que na minute oyo bazongi si biso nde na musala, to sala musala, to créer ba contenu, to sala makambo ya bien. Et lelo même sauté na TikTok, bato bakomi ko créer même bêtise. Asa ne pena bêtise moko boya, lobi ne pena bêtise. Asa li pena bêtise et leki nango pe, c'est pas normal. Siko même na biso bata théâtre, bato a média oyo, ba jalelo, ba journaliste to koti pe na buzo bawana. Alors, moni mutu soko mesana ki na moyibi, mutu soko mesana ki na lokuta. Parce que bakomi kotala na bazozela nani ya kubanda. Tout ça la promotion ya bandeko na biso. Ngai nde naza awa banda makambo e bandaki. S'il faut parler na ba œuvre ya artiste nanga Belinda Kandi na kolobelango et puis na kolobela makambo susu eza pe na branche ya théâtre to ya cinéma. Mais comment bandeko mususu pe ba banga te ba ekopelisa moto. Moi je trouve que si on tali même la vidéo, il y a bande comme ça après ces sacs. C'est comme si bazo acquisé Batou et puis c'est comme si bazo acquisé ces sacs. Bino bokenda ki kuna bande ko babengisa ki bande ko nyonso bapesa ki be invitation. Mais comment? Et comme na makambwa ngai kutu bafundinga, ngai kutu ba kenda ko tikela nga ba plainte, ngai kutu boy. Et bon on a part na bisope. Madame Belvi a okene kofunda nani po achape nani ka ke akene kofunda e po mutu ngo pasali ye nini abomeli ye nani. Mais c'est le contraire. Yango moni na matanga soki mutu azolela makasi bokeba na ye. Yango moni même soki bobungisi mbongo na ndaku boyeba mutu azo se justifier mingi bokeba na ye. Parce que peut-être ekozala ye. Comment batu bokenda ki kuna boweli kokende kuna bokei kuna mutakangaki bino azate mais bokomi ko accuser batu ke intel nga ko tunena za bake kotikela nga ba plainte. Mais normalement c'est ça que ningi zawana soki mutu amoni likambu moko ya mabeza kaka teke gera sali contenu mo ya bêtise. Exemple Jemima Ibele, exemple tonde ko moko pe ya ngambu ya kotoyo amoni ngalo bino o eza mabe po na mers o eza mabe po na Congo na biso nous sommes des Bantou ake kofunda nga. Mais peut-être na roki koloba ka yinanga poza mutu x y mais azo protéger éducation ya bana na éducation bandeko na biso pe mususu bazolanda. Mais pourquoi bino bokolinga ochango lokola bakenda kofunda bino po batikisa bino musala bo sala? Non. Batu nyonso baolela te. Batu nyonso baolela te. Batu tout baolela te. Temeke bino bo se baza na ba théâtre ya mafinga, bo se baza na ba théâtre ya kobwakela batu ba mbwakela, o bino lelo bokomi kolobake, mutu nda bwakela bino mbwakela. Bino na nzambe na bino. Bo se baza na ba théâtre oyo peut-être ya biloko oyo eza nango ezo éduquer nango merci te. Bosse baza nango allez yango wana peut-être mais lelo normalement congolais nyo surtout place azali to baka même congolais nyo sur place azali il faut comba liboso le pas na ye il faut tia bopeto na terrasse na ye. Mais c'est ça yo za voisin nanga ozora matiti oyo bwaki liboso porte nanga to obwaki liboso le pas o mais rien n'empêche na funda on a bureau à localité. Est-ce que wana na bomio na fundi po ba discipline po ngai na lobelo peut-être une fois deux fois oyo kité. C'est ça ce que Congolais lingera siko bongote. Il fallait le baga nanga moko balobi na combien de fois. On a connu combien de sites, combien de gags, combien de théâtres, combien de films. Ah on a mboka la biso ba bêtises eza makasi. Bazo désorienté. Merci, bazo désorienté bana.
na ba éducation. Mais comment bino bokokende kolobake bafundi bino balingi baboma bino batikisa bino kosala musala? Non, to kosala musala mais tozala na droiture, to respecter mboka yana mibeko. Comment mboka mobiba on dirait mboka moko boye drapeau na biso ezalaka sous-vêtement. Congolais a na facilité à koloba bêtise, ata na bureau. Congolais a na facilité à koloba bêtise, ata na réabis. Congolais a na facilité à koloba bêtise, na internet, na TikTok, na page, na YouTube. Pourquoi? Est-ce que biso neto utilise na internet? Et ça va mboka monsieur utilise rango bongo. Bon créer ba contenu ya bien, bon créer biloko ya bien. To bimana bosoto, to bimana ba bêtise parce que cinéma ça rapport na ya mboka. Et même Belleville obino bokenda ki ko accuser. Ke asala film moko boye abwake la bino mbwake la. Mais on a vérifié. Film wa mbwake les zaki wapi. Mais soki batali bino bato bozo lela lela, bino na lobi bato. O bozo lela lela. Na bino na Belleville, nani oyo a désorientaka public, nani oyo azo mema bato na nzela libunga. Ma film a Belleville ovandi boye na ba maabo kilo, na pa abo kilo, boko kimisa misu te, boko sala boye te, oui. Tellement que tu vois, l'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage. Cinéma, c'est miroir et la société. Mais toi, que nous sommes des bantous. Ba vidéo, nous sommes ça ba film na biso. Bota la même ba indien. Yo kanisi na ba zi magique wana. Soki mutu moka na idéologie ke ba no sala makambo esa na novelas. Kaka bandeko oyo basibisaka peut-être loi oyo lobala bango bosala boyete nde baoke ofunda ite e boso bake ofunda nde babomie nde bayina bozolela na banani ngana otuna bolela na banani bozolela na banani musoki mutu osala musala ne bien mutu akoki retenir rigueur te. Parce que c'est ça qu'on a rappelé na page Facebook. C'est ça qu'on a rappelé na ba numéro de téléphone. Ceux qui ba fanatique ba déclaré combien de fois ba maman ya poto, combien de fois ba combattant ba silika. Pour la même likamba ba bêtise, oh bêtise et quotidien na théâtre. Ma finga boy na kata théâtre boy batu bazo fingana. Ya mabe ya bosoto. Misala ya mbindo et continue na kata théâtre. Alors, pourquoi les lois qui battent baza na balaxi mécontentement na bango boko misango ke zanga mo x mutu basali boy eza pasi po na bino. Donc to sala musala to longola mutema mabe to zongisa Yesu na mutema. Belleville akoki ko vanda ko lala ko lamuka akeno ko funda mutu moko boyete ako sala ngote. Na motema nga na yebi nango ata bozo sale mabe ata bozo difame ye asala ngote ebele makambo eleka leka sa sala ngo ebonga ke no funda bino ke batu bazo bwaka bambwa ke la batu bazo sala boye et le contraire bino ni mtoki ko lobango bongo kuna il faut to yebisa public azo tala biso il faut to pesa bango compte rendu. Alors voilà batu ba individu loko ba misusu oyo na moni na émission azo sala loko la zo dénigrer ses sacs. Po yemo na vidéo na lobi na bêtise. Tata ya mukolo bongo. Tala bêtise à lobby. Et ça parmi ma vidéo il faut qu'elle ait déjà ses sacs. Nga na ozwango. Nga pena na kotindela ka ses sacs ba vidéo. Bino peso ki bomoni ya ngai oyo na lobby bêtise na fingi mutu botindela ngo ses sacs. Parce que faut to discipline mon na théâtre. Ba mpaka, ba kulutu, ba ene, ba pekisi. Toyo kite. Au moins de la chaîne à bino lali au moins de la chaîne de beti shit de bon message ça va abonner na kofinga. Bon message ça va les abonner. Ba li bonner na bino na kofinga. Bêtise na théâtre makasi. Muto sa de tension ka ya koloba bêtise akosote na lobi yango boye. Toza suna besoin ba théâtre bongote. Voilà, merci beaucoup. Et tu continues à sujet
ser na biso bébé réal o babengami na kombo Yannick. Bébé réal azali moko ya bato bana oyo baya na groupe ya V12 président na biso V12 atiki biso moko na lelo na 3h. Donc information ezali kaka ke abeli maladi moko ya tamulai et saki susu malaise ou réussite vraiment nzoto mukolo nzoto nzambe ya likolo a récupérer na ye mutu na ye biso tozana force oyo ya kokanga ete. Alors famille Libota na part ya famille Libota et puis na part ya bandeko balandaka biso boye baki actrice comédienne bébé réal atiki biso. Et puis elle fit aussi na kati ya média asalaka pe ba émission nazali pe parmi ba moko oyo na travaillaka na ye malgré moi ma mikolo ebele te mais tozalaka na ye fille moko très bien respect et azaka na problème na mutu te alingaka bandeko nanga nakende kovandisa bino tolia tomela nzambe apesi biso. Donc Yannick bébé réal donc atiki biso groupe Océan ya président V12 nayebi ke Jeanne en tout cas baza touché nayebi ke yemoko président V12 Kwanzambi aza vraiment touché parce qu'il y a bungisi moko na ye parce que soto bito beta lisolo ya groupe ya président V12 lelo eza na bana vraiment oyo uta kuna oyo pena lelo pe boaka toujours ba flair na groupe ya président na biso V12 leti princesse Ilunga leti sœur na biso pe Davina apwa oui mais quand même lelo ba osana musana bango bakenda pe suko bakisa par rapport ya nzonzing par rapport ya ba cinéma oyo ba film oyo batala biso na international na ba diaspora et puis abandai ko sala musala na bien actrice comédienne bébé réal Yannick atiki biso vraiment tozala wana na matanga wana biso déjà HB Media tolelaka na bato oyo bazolela. Donc bébé réal nazokanisa lisusu na matanga ya grand frère ya Marina Laba tozalaki na je crois bien grand frère ya Marina Laba na cimetière à Gombe tozalaki na bébé réal tosolaki vite fait mikolo ebele boye ndenge nini Yakobe moi ambiance ezalaki et puis bandeko mosusu pe comme nga azalaki na moi lombango après bamatanga ezalaka mosusu soit bovanda soit okozongela makambo mosusu bokende komonte boyebi babiso toaka batechnicien tozalaka bamisala te toya tovanda toloba même soki ndeko aza na eloko moko ya audiovisuel géri kobetokisa kosala yango ke ça soit ndenge nini asala yango tozwaka mwa bamisala ebele. Alors nayokaki même ndeko na nga jemima ebele abiki bébé réel kutu toza na ye amemaki biso kutu quelque part tovanda bobo. Donc c'est une fille moko bien peut-être na oloba boye et bato bakoloba kaka po akufi yango bozoloba bongo non bomona même na baclash atikala ozala te na baclash atikala ozala te et na souhaité ka sincère condoléance na famille na ye mobimba famille ya bébé réal Yannick mobimba et puis na souhaité ba sincère condoléance na groupe Océan mobimba ya président V12 ndeko na biso Kanto. Donc en tout cas sincère condoléance na bino boza makasi Chicago pe je crois bien sango ayoki yango libanda. Donc eza pasi mingi ko perdre lelo na âge oyo yaza nango wana atiki biso. Donc to salaka te kaka ki asalaka na nango na théâtre asalaka nini yango tellement que azalaki na musala théâtre il faut tobeta kaka lisolo na ye azali moko na biso. Donc ezasali pasi mingi pe mawa kotika biso ndenge oyo bébé réal atiki biso reste ba programme tokopesa yango kaka et puis tokozala wana po tomeka un peu ko compatir na likamo ekomeli famille wana et puis toyebi ke ndenge azalaka na famille na ye nanu social déjà na biso bato ya libanda modèle asalaka wana déjà na famille nesikoyo peut-être bato ya mokili balobaki alesaka bato ya libanda akumbaka bato ya libanda mais famille alingaka te non peut-être na famille na ye azalaki na responsabilité moko monene je crois bien atiki mwana. Donc en tout cas eyepesa pasi donc eyepesa pasi. Alors na sango oyo nde tosukisi émission na biso vous avez droit de savoir o bolandi yango na
Mopandi sango na bino Jerry Kobetox papa kuluta famille bota tolela na ba o bazolela théâtre bandeko bazotika biso kaka eza pasi photo lo bango et bato ebele pe boyebaki ye peut-être na théâtre te bato ebele peut-être boya koyeba ye na chronique bato ebele pe boyebaki ye na théâtre donc tolela kaka elongo Yannick Bébé Réal donc merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Haute Bascule Télévision bon continuer toujours ko pesa biso confiance bon continuer toujours ko pesa biso ba conseil en tout cas nga ba conseil na bino tozo préparer kutu ba à part émission vous avez le droit de savoir nazo koma déjà une émission oyo désormais Jerry Kobeto sazo bandango oyo ezali projet moko boye kaka pona ko sepelisa ba abonné ko sepelisa pe na ba famille bota ko sepelisa pe na bandeko nyonso balandaka biso en tout cas bandeko nanga film 14e épisode ekotaki déjà na ngonga oyo tozo sola na bino tokende kotala film famille bota biso toza na problème ata na mutu moko te je crois bien maman azali madame Belleville azali mutu oya kimia azali mutu alukaka ba problème te aza problématique te tozela totala nde batu bayaka koluke ba problème en tout cas pour na biso toza tranquille pepele lokola simi na chombo merci beaucoup na ba famille bota nyonso merci beaucoup na maman Germaine na maman Pélagie merci beaucoup na groupe WhatsApp na ngai famille bota ya musuni merci beaucoup bana matadi en tout cas famille bota ya matadi je crois bien tokozala na bino pena na bongolu ya nzambe tokozala na bino bana matadi tokozala na bino bandeko nanga tokozala bino maman Chantal tokozala na bino na matadi pena et osala bien groupe WhatsApp famille bota ya musuni oyo alingi asadere abenganga na numéro nanga plus 243 98 15 35 131 eza groupe akotonga bato te ndenge bato baoloba ezali groupe ya ko plus ko consommer ba œuvre artiste ezali beaucoup plus groupe WhatsApp ya ko soutenir artiste na biso. Voilà, merci beaucoup. Nabino tout bolanda qui na Haute Bascule Télévision. Continuez toujours à s'abonner et à aimer, à partager des vidéos, pourquoi pas des commentaires. Et je donne un grand coucou à manager de Lix, Papa Tigre, Ntete la Delix depuis Villa Texas, na États-Unis, na PC Bambote Belé, Darling Love CPI na Bango, Bambote Belé, Papa Alino Soba, Motema ya Matina, Bambote Belé, Muka Jimulenga na Belgique. Mukaji mulenga mwasi kitoko wapi na Belgique ya mbinga ya tai ser na biso mère na biso na pesi bambote belé na pesi bambote belé na ba famille bota nyonso ya Sylvie Njoli maman José Lusadisu ba maman ebele na pesi bino bambote ebele vraiment maman na biso Matondo Francine Matondo bambote no ebele merci beaucoup tokutana la prochaine occasion bye bye.